ezalaka na makambo nango oyo eyaka tous les jours esengaka ke non bozala kaka liboso ya média mpona koinforme bandeko baza na poto bayebaka réalité nini mboka na biso toza kotraverse nango les dangers toza kokende nango soki tozali makasi te awa nini oyo ekoki koyela biso na mikolo oyo ezali koya les jours à venir makambo nini ekokoma na Congo mais nakobanda na point moko eza très capital awa point nini nakobanda nango ezali point ya Frank Diongo boyebi ke ndeko na biso Frank Diongo plutôt autaki kosala mwa ba révélation n'est-ce pas et parmi ce révélation de Frank Diongo oyo atalisaki batu ke ye Frank Diongo d'ailleurs abandaki ko préparer même un meeting na ye populaire na niveau ya Kinshasa. Alors Frank Diongo de retour boye azongi na kin pona a préparer meeting na ye asutuka boye bazoyebisa ye bata parti na ye parti oye a créa bata parti à Frank Diongo baza ko informer que non ba suspendre ye excusez peuple congolais na sur la bino information ngo batu ya parti oye moko Frank Diongo a créa ba ebisi oh non yo lokola Frank Diongo okomi ko telemela Fachi Beton à partir de lelo oza lisusu président ya parti oyote yango ya RDC mboka bavantire nga Congo Félix Tshisekedi copie collé ya Joseph Kabila copie collé ya Kabila penda Félix bandeko na ngai oyo boza komona devant vos écrans ezali eloko akosakana te nde eloko wana esalami na parti ya Frank Diongo. Pourquoi basali yango? Parce que ye atelemeli Fachi Beton lokola ye alingi ya landa ndenge Félix aza komema Congo te alors babandi nanu na parti politique na ye. Qu'est-ce que babandi na parti politique na ye? Balobi bon toko kabola yango parce que za méthode o Kabila banda ko utiliser soka moni o telemeli trop allez Kabila kozwa kaka bato parti na yo a nommé bango na ba fonction allez asali parti comme mi balé allez yo oza sous na valeur te alongoli yo pe mbala moko au mona yo yo sala sous parti no mususu bango pe basali ka même combo ya parti même combo oyo yo okomona batu na yo batikali nango donc comme na confusion bozoye basusu te vrai parti eza wapi faux parti eza wapi. Donc Félix Tshisekedi applique la même méthodologie il y a Joseph Kabila. Ah Congo mawatro peuple congolais mawatro komona ke mwana ya Etienne Tshisekedi mutu akomi kosala makambo ya boye mwana ya Etienne Tshisekedi s'il vous plaît peuple congolais mutu aza kopliquer makamba boye donc ba botoli Frank Diongo na minute au parti na ye po sekei bon c'est la mikolo za koya bokomona ba discussion comme na justice accusé d'ingratitude à l'endroit de Félix Tshisekedi. Frank Diongo suspendu par son propre parti politique. Ça na ORDC. Ça na RDC. Ah, Mbogoyo. Ah! Mawatro nazo ebisayo. Allez, discussion judiciaire. Donc moi Frank Diongo ça la concentrer les sous na makamba ko ça les até. Parce que ce qu'on a suspendu na parti na yo. Siko ye so Frank Diongo alinga komba même député na élection goya a se présenter na combat parti ni. Vous savez que créer un parti ça prend du temps et surtout les lots ba sala moi réforme moko boye pona ko créer parti pour que parti na yo ezala agréé, il faut au moins ezala représenter, je pense bien na ba 26 provinces comme ça. Au moins il faut dans chaque province faut aller un représentant pour que parti na yo ezala agréé. Sikoyo na tani ni oyo Frank Diongo
ba suspendre ye soka le bien se présenter comme candidat yé Franck Diongo a rozana 26 représentants donc moi nde bamboulier mutu asali yango nani Félix Tshisekedi Félix mutu asali yango yo lokolo kongo telemelanga yo lokolo kongo budengai ngam naza président na kolakisa yo parce que Congo eza mboka bayanke bato ba dirija Congo surtout zaki na monde réel donc fuboye ba ke bazaka bayanke baza ba gangster azana mundu ki pembeni na ye akobeta yo kufi ayibi mbongo na yo pake nango na makasi les gens qui dirigent le Congo baza bayanke omoni bayanke tubande ko mona na kala sikoyo bango na bakuluna différence ezali parce que bakuluna baza bampiake bakuluna baza na mbongo te bakuluna baza batoyo bomonaka bango na balabala bozotambola bango pembeni mais bango balataka ba veste balati ba cravate bazotambola na ba camion fumé bazotambola bazovana na bandako eza climatisé mais baza différente entre les hommes politiques oh baza ko diriger Congo lelo na bakuluna o bomonaka basimbi machette bazala ndenge moko différence ezaka ka po bango balataka ba veste na ba cravate na batambola na ba voiture ya luxe na bandako bavandaka ya luxe différence yango wana mais na comportement na bizaleli baza ndenge moko les enfants de kuluna et les politiciens ya Congo ya lelo bazo diriger mboka ndenge moko sikoyo yango mona nga na yebisaka ba congolais omoni batu wana ba kuluna wana même oye baza na politique si vous voulez le faire raisonner si vous voulez le faire comprendre les choses il faut maintenant bon utiliser ce que le policier ici a fait bon on dit au makambo policier oyo asali parce que le monsieur est là yende muto oyo abeti kuluna wana masasi na lokolo azalaki ye moko le kuluna bazalaki ebele na pembeni wana baza ko avancer kuluna zo papa na machette pour kuluna zo papa machette na goudron na pembeni na ba mur policier zo bisaye zonga aboyi les policiers seuls mais s'ils s'azardaient yende mtaningaka kufa na place ya kuluna wana parce que mwana kuluna wana azana molimo ya raisonnement te nenga bandeko ko machette na ndengo wana soki policier oyo asalaki erreur mbele kingo na ye lingaki kokatana balingaka baboma ye sur place et le policier a agi à légitime défense même awawa oh bon na habité en Europe même awa na États-Unis tout na congolais toi vanda en États-Unis comment ici on respecte le policier tout na mwana nyoso tout ya États-Unis congolais toi vanda en États-Unis ko yebiso ke policier américain télémission yo ça da rire yo ça da blague kutu ye au moins na Congo toza na système ya ravitaillement parce que l'Amérique 20 minutes des belé au romona ba okita 30 on beta 40 policiers ba yega mbala moko pona yo mutu moko mais ye azalaki na intervention teza ko ya pona ko ravitailler azalaki na force musu ezo ko ete pona secondaire il était seul face au kuluna il n'avait pas de choix il n'avait pas le choix seul choix qu'il avait c'est de tirer sur le kuluna kutu ye abikisi bango na ebisio ye policier wana asbikisi ye aux États-Unis d'Amérique nenge kuluna na ndako yana machette policier azobise zonga te et pas zo beta ngoboy abomi yo mbala moko wa kutu policier Amérique blagaka te akobeta yo pa okufi na yo okufi okei en Amérique on ne blague pas avec le policier donc la police là ou bien le policier là a agi en légitime défense celle contre le kuluna il n'avait pas le choix que d'agir comme ça sikoyo nazo bisabino awa bandeko na ngai au moins le comportement policier wana sali étant que légitime défense soki ba congolais retenez ce que je vous dis si vous voulez faire raisonner les politiciens congolais il faut utiliser légitime défense à policier wana moni méthode au policier appliquée na kuluna ba congolais faut utiliser même méthodologie contre les politiciens
oyo ba dirigeant mboka wana baza bakuluna bomona bango normalité baza bakuluna parce que makambo bango basalaka bino na mboka wana makambo yo bino bolela na mboka wana eza lokola bato bayaka na ba machette bazokata bino bokufa Siko bino na légitime défense qu'est-ce que vous allez faire utilisez ce que vous avez pour na bo longa bango sinon te bango soki ba sauter les premiers ba ko shisa bino bo shina bino bango ba vani na bango kimia donc bato belé ba saluer policier wana na acte sali parce que soka tika ki yango ainga fuka malokola mutu wana fuka maki na kota masina bato wa mituna ki me oh policier ndenge ni na keko fuka ma devant ba kuluna mawatro alors